Mbote na balandi nyonso ya la Grande Découverte TV, abonnez-vous massivement pour liker, pour partager. Déjà avant tout banda na kosenga un grand merci na babone na biso nyonso. Tant na lo baboui na na groupe mobimba ya mutualité c'est la vie hein. Ba président Jidou, ba BM bino nyonso, en tout cas je vous aime. Ba merci na bino nazomona mama nanga Alima Rachidi yazala wana pona ko soutenir biso. Ba mama Silamit, ba mama Tati, ba mama Yuyo, en tout cas boze belé. Et sans plus tarder lelo nazo c'est la bino histoire moko ndeko a pesa ki biso histoire na ye vraiment ye moko alobi akobeta yango sans que biso to betela ye. Et voilà bandeko nazo c'est la bino eza histoire ya pasi mais bino moko boyoka sans que biso to beta to bakisa mungu na pilipili vraiment to yoka ndeko na ndenge ye moko azobeta histoire oyo eza histoire ya pasi et que pesa biso ba mususu ope mayele ya koyeba ndenge nini ya ko vivre par rapport ya ba réalité oyo ezoleka na mkolo ya lelo. Voilà bandeko bolanda tokozonga après. Ngai bonnote vraiment napesi bino mbote. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Ana moni solo moiza wa sujet moiza to partage na bandeko ngai. Ya sujet moiza boya. Tozana couple moko babala na vraiment na mariage na bango tata na mama basala mariage na bango. Ya samba pambola bango pesa bango mwana moko ya mobali. Bavanda pe bien na vie moko ya bien vraiment ba vivra bien na mobali na e mais moral sans problème na libaya na bango ya mama wana azana ndeko na e ndeko na ngando vivre na mboka ndeko na ngando vivre na mboka kuna pe na mboka ndeko ne pas aki na vie ya bien ndako ya bien mobali pe osala place ya bien na mboka babota pe mwana moko ya mobali babota mwana moko ya mwasi ndeko na mboka abota mwana ya mwasi mama koto na vili abota mwana ya mobali ba vivre pe kitoko sans problème. Ndeko kuna ya mboka ayo koma malade ayo bela abelie abiki papa ebela papa kufi bachikali wana mwana na mama ba souci mama pe ayobela akufi batiki mwana ye moko o azaki na vili mwasi azaki pe ndiko mwasi azaki na mboka ya ko ba famille ya mobali ba yo na desordre tozwa oyo tobema oyo tozwa oyo babotoli biloko mwasi loko azaki na vile azaki na bambongo na ye akipaki te azwaki lo mote po azaki na bambongo na ye bamemi kutu na valise ya bilamba ya mwasi na bandeko ya mobali babwengani mwana azovanda na mboka souffrance ya makasi vio azaki omeni na mama bango kwa mama akufaki papa kufi izaki soute mwana komo souffrir par makasi onyo kwa mapenza pona kolia passe classe kutu atanga soute kabata mboka ndi bazala wana pe kosunga kaka omona so alambi mwa biloko bacheli alie wana kuna so alambi bapesi so pesa talali njala mwana wana mikolo nyonso ndamba sala kenda kasi na cimetière papa baotaka na mboka bakunda système na bango mboka bakunda kana simanda ko boye cimetière izate bakunda kana kacha pa mpanji boye akenda kana cimetière mama bango azoyemba banzembo azolela azoyemba banzembo azolela mwana ngope wanda osambela makasi azoyemba banzembo azolela azaka suna ayemi nzembo mobo mona vision komi koloba komo parler na langue ya mwa ba mama mboka na bayoka mawa kaka mwa bakeba lanje na cimetière balongoli mwana bamemi mwana ndako kaka bongo ti yeko senga kaka mwana pe amoni nazo souffrir boye ndenge ni naluka moyen naluka nakende koluka msalata na ville aye pe na ville azuka transport des la côte na bis aye na ville aye kuta na garçon moko garçon nga lova na mboka
Lokwa bayebana pe na mboka ya bando benga garçon kaka noko bamesana pe na famille oya na mboka noko wana pe yoki mawazi ndeko mwasi bakomova naye noko apesi pe ndeko mwasi chambre noko alala kitchen na salon ya ti noko abi tokovanda pe ka boye te nga aza mobali na kaskada na ngai kende boye luka boye me yoza mwasi funa lukelo mosala obanda kosala ayelukela mwana wana mosala amemi na ndako ya mama wana mwana pe ayebi te ke wana mama leki na ye me mama leki ayebaki ke wana mwana ndeko na ye mama leki motema mabele kwa makambo mosusu so baye na mwana wana po azala mwana mosala te bayeka po asunga ye azala wana koma pa mwana bango avanda na ndako wana so mama leki ebiabi nga bongo te akomisa pena mwana wana mwana mosala so mwana wana azolia aye abimemi biloko abotoli ake nango bilamba abimisa bilamba nyonso na oyo balataka te ya sali te atieli mwana wana mai ake na pompe bokanga mai ebima te mwana ofa ketoka mai na rivière ake atoki atondisi batutu nyonso na mai po asokola bilamba mwana kolela mwana azosokola boye azolela azoyembaka banzembo na ayembaka wana azolela nzambe esunganga na bavia boye na basuka wapi nzambe esunganga azolela mama bino bokei botinga na pasi boye boya kozwanga kaka nakende nga mpe natika mokili oyo mwana kolela mwana azolela mpenza ya mama leki moko mosusu ya kuti mwana azosuka bilamba asisi na onte abandi osukola beti ye sisi kosuka bilamba te po anini mwana bi mama leki mai eza te na banda kotoka natondisa batuku wana natondisa mpe na ye sokola bilamba limisanga na sokola mbamba na osisa fini mwana wana koti na ndako mwana azwaki biloko abombaki nde abimisaka boye po alia mama leki mpe azobima azwi biloko wana so mpe abwakelela nzoto mwana bandi olela sko mwana mama na mobali alinga te biloko mama asalaka na mwana kasi na ye na mwana ndeko na ye amonaka asepelaka te so baliaka bomona azwi biloko atie mopanzi okewa mpe ongana kezwa mopepeli bana na walia aya memeli ya na ye apesi ya alinga ya makasi moko mosusu mama nazolukaka manière mo boye po mwana wana aza na ndako te ayibi mbonga mobali na ye mo mama ayibi mbonga mobali aya atie na kati ya saki ya mwana wana pesa tiaka bilamba mwana epe ya mobali abanda kolandela mama na sima moni na mama nde akokotisa mbongo wana nzoka nde mwana azwaki mbongo wana longoli ake azongisi na saki ya tata papa alingaki mosala yoka mama boye ozoki mosala boye nga naza na posa ya mbongo bandi kosengaka mobali mbongo pesanga ata $100 nasala boye mbongo eza te otela na mbongo naza nango te poanina na mbongo nauti omona mbongo kasi ko ezali papa akoti liboko na saki abimisi mbongo yango oyo azwi $100 apesi mama mpasi azalaki motema ebeti abi nga natiaki mbongo na kati ya saki ya mwana ndeni mbongo oyo emona na saka mobali na ngai pesi makanda papa erakei mama kamata mwana beta mwana yobima mama obeti po ani asali nini ka televidi boye peti asali yo nini eloko moko tobeta ye azala bongo so mwana moni atiki ye azola luki ka manière nyonso ti ayibaka mbongo mosusu akotisi mwana azalaka ata kenda classe akosila kaka mwana wana avant yiba mwana mobali abela maladi moko abela maladi wana maladi ya ndeke so akwei pe mapende kendaka so moto abikisaka mwana na maladi eza yana ye mwasi wana kandinga yemba banzembo na adoration wana soka yembi ka bomona mwana wana kuna souffle zongi alamuki penza akweya mwana wana pa bondela banda ko yemba so yemba tindeko na mbala elamuka ayo yiba mbongo mama na koti na saki ya mwana mwasi babengani kiasa moyibi oncle wana pesa oncle ne propriété oncle abiseke pona nino salibo abise oncle na yibite azo expliquer na yibite tala expliquer na oncle boy bavandi kabi na olukelo su musala mususu misuko saisu makambo wana ozonga na mboka mwana pe azobanga sava ayiko lukele musale pa mama momboye nzoka nde musala ngo azolukela ye ya musala bateka bango basasas nini bango bavanda epa mama na balia kasombela bango bilamba futa bango pe mbongo me alukela bango mibali baya bapesa mama na mbongo ye asede mwasi bino bokendo servir
esalemeli mwasi wana 3 fois kimaka sundola mobali alingaka te ti mama na ngai awa soki osali yango te bachangeaka loposo ya nzoto na kochange loposo ya nzoto azwi mashine moko atie na courant bandi kokangisa bandi atumbi mpe mwasi wana mwasi azolela kimia ezonga boye oncle pasiliki abi yo awa te oncle abengani abi ozonga mboka atie mpe na biso okende mwana monika oncle ndenge akei boye azwi moto mwana kiti na bisi mbangu akimi mbula ebesi mwana wana poleli mbula libanda bilamba epoli eka na sachet na ye ayekota na restaurant moko asengi mama na mama sunga ngai naka na 20,000 francs nalia mama na bibi nga na restaurant nga biloko ba 20,000 francs ezalaka te ya ba 2,000 francs ezalaka te banda na ba 10,000 francs 20,000 mata mwana mbongo eza te alingi alia boye abengani ya bima boye mwa mobali mwa azalaki na restaurant alandi asengi pardon yaka kolia afuteli alia meme na ndako ne kuna mwasi aboya babengani abandi kotelenga na libanda wana azosufrika libanda wana akomi place moko ezalaki église alali paster mpe abandaki koleka na ye amoni ye alamusi ya meme na église mwana mpe akomi kosambela paster mpe azalaka na mwasi te abalaka te abali fiango mpe akomi bien na ndako paster bambongo na ye mpe mabondeli kaka bavision kuna na église ye moto azwaka mokolo mosusu mama wana kuna mwana mobali mwana kwei bamemi na bopital nyonso rien mwana azobonga te naosa neni na mwana ngai awa mbongo ezali mibopital maladi ezosimba te camarade na bi te tokende église moko boye eza anakitiko amemi na église baya kuna na église bakuti mwa mwasi wana azobondela bango mpe bayebaki teke mwa mwasi wana mpo achangeaki mpe ya kitoko makasi bango mpe bavandi kaka na nsima mwana alali kaka boye azoloba te mpe makaki ekei soki bayaki na église te kutu alinga kufa ti mwasi wana atie kaka nzembo na ye wana adoration ndenge ekitisaka pena pardon ye azalaka soki azoyemba nzembo wana babaladi bazobika ndenge atiaki kaka nzembo ndeko na mobali ayoki nzembo wana mwasi nini alamuki abandi koya bandi oyo atia moni ndeko na ye ayambi ye komi ne junior ya mobali junior ayambi ye junior bandi koexplike ye tala ti ayambi ye se komi mama leki ayabo yayamba ndeko mwasi mpe ayambi ye me azalaki na esengo te ata mokie yango na ndeko mwasi aye kotuna na mabe wana nyonso mama nasalaki ye anyokoli amoni mpasi ya ndenge na ndenge atikala kozwa kimia ata mokolo moko te na ndako ya mama leki na ye alimisa ye to alimisa ye te avula antene. Voilà bandeko na ngai bino mo bouti koyoka histoire oyo ya Junior en tout cas esali pasi makasi bandeko na nga mama Mimi oyoki histoire oyo mama Alima oyoki yango esali pasi makasi bandeko na ngai koyoka lisolo ya Junior la famille tant tozobokola mwana ya ndeko to mwana moko boye msoso sepelaki olokota ye ozwa responsabilité na ye la famille fo obokola ye lokola mwana na yo moko soko omoni ke okoka na okobokola mwana wana te vomie otika mwana bato avanda kimia esika azali bandeko na ngai eza te ozwi mwana bato ozobokola ye okomise lokola mwana musala eske soki mwana na vraiment olingaki kotoka mai na ba air o eza tardif bandeko na ngai tant tobokola mwana muninga siko tala mwana o lelo Junior o lelo akomi mutu siko mama oyo ekomi soni même pona otala Junior wana bandeko na ngai est-ce que Junior wana ko salisa ye vraiment na mutema na ye mobimba bandeko na ngai en tout cas bocha ba commentaire pona lisolo oyo bocha bo like bo partager en tout cas lisolo o bandeko ebele bayokango pour que EDP bandeko mususu msunde ko mususu pa zo sala makambo o mama leka Junior asala ki mais tango ko yoka lisolo e ko sala pe a changer ayeba ko sala malamu bandeko nyonso to salaka nzamba mona biso nyonso to salaka efuta maka
kaka awa na se bandeko na ngai. En tout cas tango obokola mwana mninga bokola lokola mwana na omoko, azala mwana mbanda, azala mwana ndeko na yo, azala mwana lokotaki bandeko na ngai. Lobi oyeba te mwana na akokoma ndenge nini. Et voilà histoire to yela kibino yango yo. En tout cas chaque samedi, chaque dimanche to bandochela bino kaka ba histoire, poto yo kaka ba histoire oyo esungaka moko entre biso. Bo like, bo s'abonner massivement, bo partager et bo tika ba commentaire na bino na se wana ekosala biso nyonso bien. Voilà, bisous, bye, to mona ni balasima.